ngana kwa kundima te tuza kunyoka mila. Ah papa ngai funa muna ye ngai funa muna nzambi boy ngamukuna yebisa nzambi pourquoi tuza kutambula boy baza kubondila ina ba église partout nzambi batila sunga uyuka na église ona kuna Yesu azali awa nzambi azali awa ukota rekati wana nzambi azate. Papa ngana za musala nzambi ti oya pa na nga to sola likambo o expliquer nga eza likambo eza facilité mais ngai na yebike nzambe azana biso awa ndenge to vandi boy wapi Bible lobi wapi ye po tuza biso mibala ndanga papa Bible lobi Dieu a créé l'homme à son image ndengo za na oza image ya nzambe ngapi na za image ya nzambe ah ngapi na za uluka ye butu mo ineza la image ne taka Bible on zo loba to za ba petit Dieu te petit Dieu izali arija na mbwila landanga ya za demi Dieu landanga bayoza na posa omona nzambe bisa ye makambo na mukili na yebisa ye mukili bato mabuma bakomi bele pourquoi bato baza kuma mabuma bato mususu bandako balambi te bato baza kulia misusu baza kutambula makolo misusu baza kutambula na nani na mituka quelle injustice ye nzambe aza kumona ngo te eza na temps soki ozotambola makolo nzamba yebi moma oyo soki asepeli kokobela yo donc nzambe ayibi kaka bango batambola na makolo te misusu batambola makolo nzambe ayibi na ngwana kombo no lobaki papa chombo mona ndolo kiti kudi mbuta zinkanda papa chombo to sola malembe te ngana lingi maka malembe te nzambe funa luka ye na désordre pona muna ye ezalaki na paralytique moko papa na paralytique wana za kiti udiga na koto na paralytique wana za kuluba wana oyo zo sala ngai eza dérangement kia dérangement olandinga na yebisi yo lokoyo zo na poso mona nzambe nazo ozokota mabondeli yo kati kofu pana nini ukufili te na kufete eza style nanga style na yo uza buddhiste non naza buddhiste te uza nani to solo likambo yo yeli awa likambo na yiri za nzambi okay yo ukati kovo nzambi asepeli nango non no ngeze nzambi oui na nzambi nzambi nkika zolanga uyibi lo nzambi alinga uyibi te nzamba lingi to lingi yo za kuteya batu nzambi sumona ye oui yo mona nzambi ukumonisa ngai lokola yo zo na poso mona nzambe na pesu yo 3 jours omoni 3 jours onga na pesu yo kota na muzindu ya mabondeli nzambe na bolingo na ye akoya ko visiter uza eloko te ngana kanisi tango na lubi na yo ke no naza na pusa na muna nzambi uyuba na ngai ke no tukota boyi tukumuna nzambi yo zo kutunga ndako shanti uza kutunga ndaku donc nzambe aza na part na yo bamisu baza kufutela bondi na kutunga ndaku beza lisumu nake kuluka nzambi nga moko naza na baninga na nga ya basala nzambe baza na ngola ndeti Jacob Mulu a soutenir nga asunga ngai doso batinga nga quelque chose na kutunga ndaku na ngate na nzuto oyo na nzito aboyi nzambi aza kusuga kaka yo nzambe akokusunga bisu Bible lobi mutu nyonso aluka nzambe amona nzambe ya unga nzo kene kuluka ye yo za na nzambi te ngana ke kuluka nzambi ngana ukuta na nzambi na yebisa ye makambo za kuleka na ba familiar ya batu aza kumona to aza kumona te tele nzambi te papa uyuki nzambe naza mosala nzambe ona lobi na yo 3 jours ya prière 3 jours lelo na bana kubondila banda prière lelo na kasa libondeli na yo yebisa nzambe loba naza na pusa na muna ye na kuyebisa nini ngana lobi yaka kaka ngai naza na pusa na muna yo tusolula batu mususu baza kukonda batu mususu minene ba mususu baza kumelekisa kumela po ba ye minene sikoyo makamoni si nzambe aza kumuna nzambe wana avandi na kati ya motema na yo na mtima oui nzambe soki naza kulubaboy ya kubima soki aza na kati ya mtima nde naza kulubaboy nzambe akutelema gosi na ngai lobi na après demain bondela mingi nzambe nzambe akoya ko visiter yo akoya partout yo kozala même na ndaku na yo nzambe akoya kokutana yo boy ngana kumona yo tete à tete mbunzu ngana moni nzambe na kombo na ngai pasteur John Masamba pasteur John Masamba kusimba te ukimisa nzambi sika nzambe na ngatambola na yo tambola na nzambe na kulambila ye comme ça sukwa ye adunda te atika asilisa même loko na kulamba iza poana ye aya kuya 3 jours na pesu yo nzambe akoya ko visiter yo tika nzambe na ngapambola yo apambola pe yo otambola nzambe kuta porte ya ufungana
Mbote papa. Mbote. Tokoso la mwa moke. Na nini? Eh. Non, papa limbisa ngai. Na nini nalimbisa yo usalinga nini? Limbisa ngai soki na déranger mwa moke. Oli nini? Zala mukuse. Vraiment ngai ndeko na yo bana sali 2 jours na to dia fete. Nasa pena na nzala makasi na yete soki okoko ngai. Soki mo loka ko ezali, okoko sama ta pa na ba mo loka ko dia. Na lubia. Muzana nduki to buyuka kantsonga. Kutu biloko kulia ngo eza libanda te. Eza na kati ya ndako. Siko yo kinchunga pona kuya kusenga biloko kulia. Papa soki na leleli yo. C'est que naïbi que la yoki nzala papa. En tout cas, dans la place de naza na pusa bato apolitiki. Mutu aza na dodan. Biloko nga na préparé, iza po na nzambe. Naza na mabundili, naza kusilisa mabundili lelo po na nzambe akuya pa na nga, akuya utala nga lelo. Bon, na kama ta biloko kulia wana, na pesa na yo zala mukongu vewe, mukongu iza bivimba ale. Na kama ta biloko na pesa nzambe yinanga. Bima. Mais papa, ceux qui dans la cour ko sunganga te papa. Bima na kumba eloko na wana tangi wana. Bima oyo kamute papa nzamba pambola yo oyo botu sanga mwana boy te bima na zaulu ba sipe nzamba tinde kinga pana yo papa nzambi ni ko kutina muntu boy kamute papa merci bima na iloko na yo wana kifunda mneni nengwana na mkongu na wana ukenu fernate bali bisio ferina bali jaja kubakula bato badodan mama yo balule boy peni na lambiri bina lukoso muyibi zuba toni wana nzambi te wana j'arrive kula ye moko ye allez akupandila wa kuta nzambi kota Papa. Oh. Ukumi. Malembe ya malembe kutai. Papa. Papa yana ngaza bege. Namoni. Kibele msuluté. Bana nzala. Iza maladi ya kala. Te papa bana nzala toliko difunga biso. Avec le munene boy. Avec le mweza uyiba bata kuzwa te. Papa bolimbisi. Na limbisa ki yo, Toza bana yo papa, touti kotambola. Lisungi eza te yango moni tolobi tokota kaka na bamapangu tosenga mo eloko kolia papa yokela biso mama pesa biso kokukunda maboye te so okunda miboye kote kuna ngona isali muvuma ngai nazali nani moto oyo abikisaka maladi ya maba oza komona ngai naza kosunga mpe baveugle te naza na onise papa oza koyoka ngai naza kozila nzambi aza koyawa ata oza komona te mbe oza koyoka yuka mesei ngai naza koyamba nzambi aza koya lelo awa akolia yo naki aveugle na yo ubusani mpo ya kokota oye nango kokota mpo na ngai mais papa biso mpe toza banzambe yo mpo nani yo nzambi ya boy nzambi ya aveugle zomona ye nzambi aza mopiku boye tina nsima wana ondire kamio uti bakongo papa yokela biso mawa bima na charge na yo Pardon. bima na charge na yo bima nango papa obengani mipesa baler ale bima papa obengani biso bubima na yo nde buluka mpo bozulaka nzite bosala nzite mosusu oyo bokende kosengela pa mosusu bokende alasa papa merci omemisinga lisumu na buki yo na nzete kuna nzamba limbisa yo papa nzamba limbisa yo buluka te itape okokata kuna mpo wana buremplace ata na buki ye nzete mafudi ikosalanga mpe iloko te celui qui s'implique connaît la fait boni boy nga na faire na yo nga to problème na yo nga na kumisa aveugle tu konki wana nga mutu na bambela yo lo na mukongo nzambi ayate po na yo na ki aveugle na yo wana mafudi Fantumas Panilo tu za la likolo Bonjomo tu za la likolo mon frère tu za la likolo la jore kande na kuta ina nani Diego Diego ay oh
papa nchoma alekaki awa azomi tara birogo eza biloko ya nani mwana na yedi naza na fete ya mwana na ngai te eza fete ya nzambi nzambi moto akoya kolia lelo mpa na ngai akomela mpa na ngai tokobina na ye nzambe wana nzambe oyo osambelaka wana nzambe nalomona nzambe te nzambe lelo aza koya mpa na ngai tara yango naza na pusa kozala te koumela te okende yoka kozala te lokola moto oyo ayibaka ripa ekomeli ye combien na poche ekomaka 85 a débat ezalaka débat jiseri ntamo na gambera soki azonteka na ye azotonga na ye babilamba na ye bakiria nzambe ampambola ye sikoyo ozela nzambe yango aya wapi oyibi te nakendaki fa ya paster nani paster masamba araka wapi alobi boye azela itonga monene église de saint esprit nga kasi nani paster nani oyo nani michel katoka te nakendaki mpa na ye te nakendaki mpa ya john masamba wana alobi sala priere ya 3 jours priere nanga 3e jour eza lelo isi nzambi aza koyawa nzambe azoyawa oui navonda boyi konki moko abimi awa yaya tala kafumaka bakonki eza na baniveau moto akongi ayawa yawa asani naza koyoka nzala soki bayokaki ntonga nayibi te oyo nakamata biloko napia ye opesaki ye nabengani ye nabeti ye mbatala nkongi wana tala na minute ya kutanga mwana mwasi moko ayawa tala avec eza occupé sur terre oyibi kamioso outi mbuka dodani wana avec amemisinga lisumu avec opesi ye ya kolia amemisinga lisumu nabuki ye na nzete ntomo nabengani bango awa babimi bango mbali na ndeko na ye wana ya mwasi basi kitoko pardon mais avec sikoyo nzambe yo ozoluka nzambe ndenge nini ozuka nzambe azalaka ndenge nini nzambe aza na barbe aza mondeli omona ye aza propre omona ye nde bayibisinga ndenge wana nzambe aza moto propre me bato wana bayawa tsomo nzambe nde bango wana lungwa aza zuba yo oza toro owi oza zuba nzambe akongi azalaka to nzambe aveugle azalaka nzambe ndenge aza wana nzambe aza moto propre aza bogar soki omoni nzambe boye okokuma na etansomo ndenge banteyaka biso abe bienveni anteyaka biso nzambe amonana bate nzambe azali ngai na yo michel nseka alobi nzambe azali ngai na yo ali mon pepe abongaka ni sangi nzambe wana aya ramba ngombe aria kasi tere aria merci na oyo oza koluba wana merci nga nayibi yango te merci na kei nga nzambe nga nazozela nzambe ya koya ya propre soki ya modele oyo pongi nzambe epa kochange forme nzambe akoki koyela na ndenge bato bakonki boye baveugle fantumasi ayeli soki aza koluba na ngai ono nzambe wana oyo nabengani wana mafudi nga na kobondela nzambe oyo ya ngai oh père père de grâce Yahweh Sabaoth Jésus nzambi tuyukanaki na yo okuya mpeti kamina nkulu alobi prière 3 jours sans cesse nalamba oza koya tukutana nasola na yo makambo oyo oyo ngai naza nango na motima me nzambi baveugle baye balete nabengani moko na moko bazungu Papa Chombo, Papa Chombo, uza wapi ezanga nzambe luba okoluka ngai lolenge o nde tuyukanelaki ozalaki na posa na yo esi nakombaki epai na yo nanu te nanu ye te aveugle moto auto yawa na nani na kunki ozali kovivre na distraction makasi nayaki lokola mokili kobeti ngai mpo obengani ngai naye lokola aveugle obeti ngai mpo obengani ngai okoluka ngai lolenge nini nakoya lisusu limitalai nzambi nzambi yaka yesu nzambi
Uzawa. Ya. Eh? Ya yiri ndina nina lubili wapi ya. Beto bakuki wana baya. Ba fekle baya le bangu. Nduka ba wana ne zambi.